donc batu nyonso yo za polémique depuis qui c'est comme solo vous ça n'est pas polémique Victoria oyo eza kuna eza makambo ya joli ye kutu tie ndanga bombo te biso toyebi ke grand prêtre atika mouvement na Believe place on a na avion na ye tanga zaki vivant tozokende tozorépéter tozosala disisme ya moment tolobi tokobeta c'était jusqu'à donc place on ok na ngo le gouvernement soutenir Victoria ni Victoria elle à Paris Victoria yo na kitambo Victoria joli bien biso na Victoria eleison aluta continue de yeme le king of the king biso na lobi ke Victoria eza bana o bazana kisasa na Believe. Toujours reconnaître que tout petit là bango 10 000 ensemble. So tali na elle wana bazo benga soki naturel soki ndenge nini. Au na jamais bilongi au moni awa. Au mona ngwa. Donc pona kolaksa ke bilongi au moni awa ba yebisi biso ba yebisi bana kini ke ba kozala na Believe. Alors so ba kozala na Believe, eza place au esprit ya emene ya evandi. Esprit ya emene zo tourner musicalement. Donc yango moni zo préparer. Parce que na vanda mais this is me bima sam mo na yo changer na bino cap biso na père this is me utaki avant que les Kinshasa ezalaki awat to chokoli makolo na maboko père alobi te ba maso to tika na kili parce que to tika ba maso na kili Hey!
Et quand nous parlons de Victoria Eleison, nous avons toujours quelque chose. Nous pensons toujours au King Kester Emenea Kwangolo Zonso Kwamambo. C'est mon ami personnel. Parce que nous avons créé le mouvement avec lui. Et il n'y avait personne d'autre. Il y a moi qui a rappelé. Oyo Amonike Azali Kolobela Yango contre le mouvement. Tozali Kolobayango Ndenge Ezali. Et nous prenons toujours Dieu comme témoin. Ezali Makamba Kosakanate. Tozali ko insister. Tozali ko insister. Oyo Akokota Makambo Oyo mouvement est allié. À contrepassé parce que Tokolobayango na seya mbeto na butu. Ezali Makambo Kosakanate. Mon petit Moulos Kanto autorisé. Autorisé. Il va fondé autorisé. Kwangolo Zonso Atariwambi. Fumumpa Yamukolo Aleki Bango Tiendedila Kimankolo. Lelo Tozakobenga Forever. Ndeke fondé lobby mouvement Yangoyo Bakolo mouvement. Bomoni Bango autorisé. Kalate na Kenene na mois d'août Tozabongo na Kisasa. Et pas wapi tokosangana na bandeko oyo bazana kitambo na espace Believe et pas ya conseiller Etienne que je salue tokozala wana première répétition wana ensemble na bango pour na continuer tourner ya mouvement alors Etienne dit la place aza ko sepela ba petit na ye union fait la force na bakolo tout merci Nazolo bakana banakin orchestre King Kester Emenea atika yango na ba forever na kin na kitambo laisse la parole au président du silence s'il vous plaît. On ramène l'orchestre Victoria de King Kester Emenea au mois d'août à Kinshasa. L'orchestre Oyo a tiqué la mission. Orchestre familial, c'est pas la famille. Nous sommes tous aux pour se retrouver autour de Victoria Eleison et à Kester Emenea. Yango Monique pour l'honorer, pour qu'on n'oublie jamais que Kester Emenea ou Yassali. Victoria est un patrimoine et à Congo. Donc, tu as décidé de ramener Victoria Eleison. Là, master Johnny Shongani, le président Mobilanzila, Kiki Mfula, Lolo Moutima, Naba master Naye Yakala, Malem Béchamp, Cartouche, Naba Petit Nabango, y compris Wachifa, pour ramener l'orchestre Nakin pour honorer King Kester Emenea. Parce que tous les musiciens sont bazwaka occasion de Kende Nakin et Bakundaka Emenea. C'est sans polémique. Tolingi polémique te. Oyo les groupe Victoria Eleison. Oyo atika ba petit nae tout. Na ba camarade nae. Nous on n'est pas là pour polémiquer avec qui que ce soit. Je vais dire à tous les mélomanes qui n'ont que le mouvement Nampino Victoria Eleison. Yangoyo na mois d'août ozana kin. Bango bazali awa baza batu ya coupe du monde ndenge bango moko babengaka bino moko boza batema tobanda ko répéter depuis mois de juillet 2014 juste une semaine après 40 jours de King Kester Emenea. C'est un grand frère pour nous on aura kaka tant qu'on sera vivant. Je laisse la parole à mon ami Johnny Shongani et le président Mobilanzila. Minga Mobilanzate, le PDG Marcel Antoluma, ceux qui Sangani, tous Tolia, Tomelana, King Kester. Zalipo Atikala éternellement,
seko na seko yango nde toujours ramener orchestre na kin na baninga ne nyonso na bandeko ne nyonso po azala toujours na mémoire na biso. Voilà. Merci beaucoup. Tokosenga na autorité en Mboka pour soutenir le patrimoine Oyo. Les alliés orchestre ya Congo, il y a Afrique, les alliés pour la motomoroté, les patrimoine. Ce qui veut dire patrimoine, nous avons tout le patrimoine. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a coupé sa chance et qu'il n'est pas. Merci. Nous allons toujours rappeler que dans ce nabiso, tolingaki tokita na ngona kin danse ya bakoko. Petite Florence, mutabimisa ki danse wana bayibi yango. Danse wana Petit Solange bayibi yango. Petit Solange yo moko loba bayibi yo na nani bapesi yango kombo nini. Ezali makambo ya mouvement. Il faut que l'on baye yango. Batu baye yango. Ndenge ezali. Respect mon condio et bika kavela biso no wabanka. Das wana minga kolobela ngo ezate po edingo esa pata poitri déjà ba secret ko. Biso to na système ba koko batika mabele. Mais das wana ya edia lo kozo bengi ni na ko tite. Ba pesa mo kombo ya mado mais eza mado te.
donc eza danse bakoko po ye mado azalaki mwasi moko butu balinga babalisa vie edikwa edikwa butu na ngenge boka etala ngo na youtube omona edikwa eza po ataki secret biso toabana nzambe tobimi na pouvoir bakoko yango omoni bachef coutumier batelemi na kini donc biso mpe tozala en pleine répétition pour la préparation ya départ na biso pour la Kisasa bamasa tout baza na kini bamasa Victoria ba répétaka na Believe Chomambia Pala Keba Dani Mamale tout le monde donc Sephora Doucemale Rachel danseuse na biso donc batu nyonso donc oza polémique depuis kin siko masolo ezandeli mokoyebike Victoria oyo eza kuna eza makambo ya joli ye kutu tie ntanga bombo te biso toyebika grand prêtre atika mouvement na Believe place oyo nga nazwaka avion na ye ntango azalaki vivant tozokende tozorépété tozosala disisme yango mo tolobi tokobeta 7 jusqu'à donc place oyo tokende yango siko gouvernement soutenir Victoria nini mpe tozoyeba te Victoria elle awa Paris Victoria oyo ozalaki na kitambo Victoria oyo joli bien te biso na Victoria Eleison aluta continue wana yeme le king of the king biso nalobi ke Victoria eza bana oyo baza na Kisasa na Believe oyo tozoreconnaître ke tobetina bango 10 000 ensemble soki otali na ele wana bazobenga soki naturel soki ndenge nini omona jamais bilongi omoni awa omona ngo wana donc mpona kolakisa ke bilongi omoni awa bayebisi biso bayebisi bana kini ke bakozala na Believe alors so bakozala na Believe eza place oyo esprit ya emene ya evandi esprit ya emene ezotourne musicalement donc yango omoni tozoprépare départ biso na août donc voilà toyebisa bana kini à suivre bato tu balingaka biso à suivre tozoya na kini tozobetaka asete na basponsor bave na biso baduli baali awa contact ozwaka na ye masole ozala minene donc tozoya merci 1-0 action. alors banakin ami d'escalator bino boyebi Congo vibration mpe na kati ya mikili bato to batalaka biso donc toyeya boye événement yali deux fois te na août na kin evoyinda ya kosakana te parce que Victoria Eleison ya kin kestere mene ya tokuti yango na pari yago donc toyebi te oyo totikeli na kin baoyo nyonso eleka na kin mpona soki eza nini parce que baoyo nyonso baki pembe na keste tokuti bango awa na Panama donc Victoria Eleison yango oyo toza na château d'eau tokuti bango en pleine répétition moko akopesela baexplike biso na événement oyo ya nini tobandi na El Chat Roman toujours na pointe donc ya mingi akoloba te bana kini secret wana boyebaki yango lelo te eza te bakosa bino baloba boye na boye mpona polémique te biso bakolo makambo oyo yango tozoya na kini mpona kolakisa mpena makambo yango ndenge ezalaki El Chanto bachantal lelo bakoma ba El Chanto nakoloba nini lelo nini nakoloba o bino bana kini boyebi te ya mingi akoloba te récupérer Masoulon na dernière minute to récupérer Masoulon bato mosusu bakoti non bapromettre bato mosusu likonda non eza kama mbongo te bato oyo mowe akufaki pembeni na bango batémoigna yango bango bato basangisi biso biso kutokoma ngaku nakoma state France mais lelo soko navandi mwa moke na France eza mpona makambo do balobi ke botika yango te eza makambo na bino bokotika yango te alors tokotika ngo pourquoi ya mingi akoloba te tabana kini babizu yango wana ya mingi akoloba te na août to na kini tozozwa avion le 1er août donc tozokoma na kini na tongo le 2 août to na kata kini toza na bino bapeti na biso ya forever bana kitambo bango wana bobosanaka bango te bapeti mopala bapeti keba bapeti nanga basandra bango tout donc ya mingi kuta koloba te oyo natangika moke wana mama male bovanda ni ete po elikama kovanda te comme siko likama okamata mofiniku otia na nzungu donc nzungu na nzungu mofiniku nango toloba yango bandaka ya mingi akoloba ya te babizu na bino yango wana na août okutana eyaka bagénération de génération ezokende kaka Victoria Eleison forever tobenga ngo bongo forever ya libelako sikoyo eza ndenge bokaboli te na balinga Victor eza moko kinga tikela biso bato tu bayebi donc na se présenter kwa bayebi ngai te Gilles Nzao donc Molisabola donc Gilles Nzao bozomona kwa donc vocal wana ezala bango bien wana Didi mwana ya papa kinwani Didi na lula yona tembehengo
Bolingo oyo ebandi na téléphone. Na téléphone na komi amoureuse, voilà pourquoi. Aminita et perle noire. Qui te colle la fleurie d'Alida Naiden Balelio. Armando da Silva. Armando da Silva Niklete Nangani. Voilà quoi donc Tozoya Kini Kalamingitse. Na mois d'août neve ya chanta otie Sabino. Donc ba staff nanga nyonso ya Makala, ya Selembau, ya Bumbu, ya Ngiringiri, ya Bandal, ya Njili, ya Matete, ya Congo mobimba ya Kinshasa mobimba bozala kan mais Gilles Nzawa yali. Nazogoya. Donc pona sepe Sabino quoi. Na bosanité a po malili na Kini ba staff nanga tout ba petit na ba Solange Ngongo, ba Bijou Kulungongo na Kini. Sans oublier staff ami qui ba petit nanga ba Rei Djaba, ba petit nanga Shafi Djapana. Sans oublier Sambora Mokelu, Niklete Ndangani mère de main, Bosanité, Akwesi Amputul à London, Zulu Don King, Moïse de Kassala, Gigal, Kimvula, Berade au prince des Amours d'Aguilé Maïndou. Bon, c'est pour la Camille, tenez, nous avons le 12e royaume, il y a Gilles Nzawa Ezoya. Album dans le 12e royaume, Calamine était beau, c'est là. Vraiment, il sert. Balakin, l'actualité c'est belé na kata pana. Qui a dit que oh musique là na pana. On a kata château dodon musique tobini grave. Ouais. Balakin ba bila soko ta. Ah. La relevésate oh papi Barose Avalobi et Lyon. Les tribus de Gida. Oh Zamen Atika Gitazi Barose. Hein? Donc on s'en ici Canada, on s'en ici Paris. Monsieur papi Barose en personne. Hein, il passe à Gianni Mangoma. Donc Banakin, la Rosaïe, Papa na Roselé, et Yosa. Donc, biso tout équipement complet, donc équipe complet Yosa. Donc, il y a le Baïsate, na reboire à te parce que si na boaka. Donc, ba o bazo wela, na boaka et confirme. Ba o bazo wela, ba wela na bango parce que na vanda ka. Mais dis mieux bima sam mo na yo. On changer la bino ka. Biso na père dizis mi utaki ahopa ekende Kinshasa ezalaki awat to shokoli makolo na maboko père alobike ba maso to tika na Kini parce que to tika ba masa na Kini eza orchestre te basali lelo to tika ba masa na Kini oyo ninga ezalaka mouvement ke poto ba oke bango tute donc ba biso tellement ezalaki ha nika ba moto chocho donc biso ezalaki ba poto mais biso tout au bois qui na kati biso tout au mi na kati so ke bimi bo yoka tout le monde bo azaka na tout ah bino bo changer quand ke ba longola ba lingo na bino na to les grands solistes ko et c'est toujours ni pas prise na wana te ko tozali ko rappeler rappel gars liga mona ko rappeler Gianni Mangoma na Bukodonozo contravention tornade de feu fils à papa quoi bana to yaki to bini na nutenzo bobina bandi mito se pela elaka ya kinge ko kisami janya go beta solo na beti trop donc si na beti trop et puis na lembi tozo yaki bena nga jibe Luanda Reza Marquis mama satu ya Vegas bana Nal bana Kimba Montana jetem bena nga lemba ki président Nuruluba Gianni Mangoma yo na ba trop te nomo bomoni na kati ningi leki et puis bomona ba image. Ah, bah monter toi na château d'eau non. Toi na kata migila. Toi na dougouré ipo yemo mukonzi na bango. Escalator na po escalator. Yazo matana escalier te escalator atelemika. Exactement to kuta ngine na Kini. Tozo ya awa, api to kuta na susu na Kini. Hôtel Grand Libulu na bo 5e mama ken na donc papa sort. Neto le bilaka kabili boyebi mingi olobeza te oyo nyonso ayebi te aza atangami ya evala mala nkampe antari wami mfumu mpa kongolo nyonso autrement dit Kimankulu descendant direct. Je vous confirme encore que professeur ordinaire, pourquoi professeur ordinaire? Parce que nous avons assisté pendant Yemoro, antari wami mfumu mpa kongolo zonso bana kini tozo Venezuela
kosala nzembela bokoyoka mpela epuis tozoya mpona soutien ya bamasa oyo tu baa na kini victoria moko nde tolobaka victoria ezaka moko na kati ya victoria donc dudu sante matcher victoria omoni vie cartouche a parmi bafondateur ya victoria so vie cartouche alobi ke victoria yango wana makambo ya famille totushaka te vie a mobiala orchestre eza patrimoine national eza familial te bana kini to comprendre vraiment oyo voiture palais sani lutu tokozwa na biso te biso tozosala mosala oyo ya orchestre parce que ye emene ya nkukuta kwa mamu ayaki collègue na ngai ya bulu collègue na nga ti adaye collègue na nga voiture palais basani bozwa te me banzembo me banzembo wana toza koyemba na ye banzembo toza koyemba na ye banzembo toza koyemba na ye ayembi nzembo aye na nzembo nga na chef vocal donc na collègue ntango asali les jours les plus longs nga mpe na ye na vocal nanga na collègue duda opesaka su devoir na bano oyemba su na tele toyemba kala toyemba kala toyemba kala toyemba kala toyemba kala toyemba kala mosuni etulaka na monoko ya mbwa te mpo nini oyininga na motema na yo projet tosalaki tokoma chikapa kamonia maimunene natali calendrier dateleki ye nanoti na motema bato bayembango bango mo bango kuna mpe bato misu bango mobima nango bango baya na kini na bon sikoyo toconfirme kamera yaka songisongi omwa boye te ngana oyebi so boye te mpo baimage eke déjà va omonaka boye te ntina azoexplike boye banona petite sere nanga propre fani banona azoyoka mpela ngalema mouvement na victoria moto akotaka mouvement aza te moto alongwaka mpe aza te pere nanga stéphane ntango azotika ngai na jeri mangomba na répétition oyo na biso boye emeni ayebisa ye papa oyo kotika bana oyo bakoti nanu te donc ti toya poto tokota te do ti toyemba mpe wana otuna peti oyemba nini na victoria bon mais yo mo oyebi te oyemba mais mpe kana yemba ngalada peti oyemba re peti mais namoni sélection ya bagénération eza plaisir esikomi oza nango bouta bosangana bachanto na baramatula bacartouche omoni moto otangi na kombo wana naza oyoka etango na petrus adimi elchanto triple 1 triple 2 et puis père ya master nanga ben oui papa ya master nanga donc papa ya master nanga en passant mais lelo bokomi bacollègue ya bulo oui po mosala esengelaki ne soki bango basalaki nzela wana te biso tolinga tolanda te donc bango basali nzela biso tolandi bango na nsima tellement toyebi bapetrus bango bato bawamema biso na repanda bawamema biso bapeti adimi bosenfant kaka nadie na ye kaka adie na yo na repanda melo mpe ekotakoli ti voice eza nini ebimisela yango bana kini meme baoyo baoyemba na kini basala nzembela bakota te bokota na te okokota mpe te mpo bolongwa mpe te mouvement eza ya biso tu toza kosoutenir bino badouce male bajupe luwanda bato tu oyo balandaka biso peti nanga soliste wana bosanaka komone tro jojo mampia elongi ya jésus jojo mampia elongi ya jésus omoni vie na yo jojo mampia elongi ya jésus tokomonastère mamale tokomonastère sephora tokosala badio ya mystique étoilanga epuis tokobinadama moto liongo étoilanga tokobinadama bino moko moso toulouse na kinini toko venezuela te out nzoto na nzoto 16 plus totutala bana kini tolingi bino tro tala biso la poto na dudu na kaza parigo to na kaza parigo na dudu bana ya RTNC tobi que sentiment tro kisasa mobimba nalingi bino tro sacré gimana yeyo boko sepela ba o bozwaka na ba vocal bozwaka na kata ba didi ginwani na ba boyina bozwango bozwa su ya danger poto sala ko su disque dudu na ngana bossa ka ne to ke na kini boye na disque te
na mouvement na biso Victoria mais na 16000 bavona bino ezali po tozana ba na studio na melo vocal nanga ya 16000 mais ba longola nani akolongola po aza bandeli masolo yoka nani akolongola po aza nani amemaki nani na mouvement nani nalinga napesa na balenge diske 16000 ezali ndenge tokutani boye na bakulutu na baancien na badoyen tozosala susu plan mosusu ngai mpe na master na Jali Mangoma tozosala su diske oyo tokokita nango héritage héritier bazali héritier bazali bana kini héritier bazali tokoyemba susu tokoyemba po bazoyemba na bango me bayembi te bazoyemba na bango baa na studio me bayembi te ve malembe akoyemba ve mokartana akoyemba ve washifa akoyemba sacré kimana akoyemba epuis Jani Mangoma akobeta bisou bana kini toleki bino tu mulo Chanel Mutima adelokela yomtolukiba makambo esala bana kini olobino. Merci de vous trop. Soyez les bienvenus au Barigo. Nous amène certes, na RTNC. Certes, composé. Vraiment plaisir à toi Balakin. De lo que la eu composé. Azara moko ami baleti. Les jeunes va na Capodas. On s'en a mis composé parce que la génération n'a mis va monter. Aux Victolo. Alors tu continues. Tout ça depuis des vocaux, tu as la 8 ans. Parce que yo bino komano de Panama de Paris go depuis on no koto talaba santé talaba tentula donc est-ce que yo bino okende ki de on ngana etse de loger à Mungu no yebo il faut le connaître dans tout son niveau de kini bakinini platine depuis des vocaux c'est quoi yagi mais toutes les choses organisées pour la vie toujours pour toute la vie tout la vie était tout mon corps a été servi tout mon a dit toujours ti le cimetière on alors tu vas qui n'est ça mon c'est ça touche vous avez pas bien ça André qui monte à la cimetière na yona vous avez pas la vie on a père nanga za grand frère nanga na mona parler na musicien te na mona mamari la famille mobiala ngai oyo ali lokela vous avez amale mécha cartouche wa chifa utanda dani takezo ogilutula passing yangi équipe complet Iptum Oulé Bondak Touzoya Wadidi Roasi Touzoya Kin mais Djal Santer Bomba Kisinga pe mapola mama bana mai ya mouvement Mburambu Biabi Touzoya son excellence Fumumpa Vera Bisso bon pesa bango vertige ba soutenir Kubo sana Adrien te pembe na Fumumpa voilà Fumumpa Touzoya Muzitu Mburambu